Bon, Bandeko, bonjour, Banamboka. Nazana mingi pour la rolobate. Parce que l'actualité, monsieur ezalaka à cause de la thé, soki nini quoi. Faut bêta mon mbala moko. Donc, to lingi to lobela moi mouke. Bah scénario politique ils ont continué les sous. Donc, quand on dit le scénario politique, Kabila n'a pas médiocre naïe, bah congolais. Balinga toujours comme ça la moi ba scénario pour na bango tango bazako se trouver na mabumu na bango na mbongo yo makira bana Congo bomengo bana Congo oyo ba yiboto la congolais nyoso etikala kaka ya bango moko. Donc bako linga jamais beefsteak fromage et qui marque changement entraînant c'est ça la main. Donc bazo lu ko ba contour ba détour comment bako ko non ko la toujours peuple congolais. Et dans le scénario, le théâtre, comme n'a commis un message. Donc, il a commis un message. Donc, scénario, moko ezali. Mon enseigne, mon sous abimi. Mon enseigne, je vais frapper. Mon sous Eli Kapend. Général Afdel. Bateau, bayela biso médiocre na Kabila musée. Donc, muturoko langa Kabila musée wana, oyo tozomona lelo ba nalandi na rapport ya ONI 80 fausses communes à partir ya Bujima ikuna ba Katanga. 80. Quand on dit 80, na kati ba koza la 500 000 na kati ya libulu mo ba tumoli ba bwaki bana Congo. Ata tant tozali na lera Mobutu, to mona ki boete. Mais ba médiocre wana bazo saka ba contour Eli Katpende na utolanda ki nangai mona mvuluzi na utolanda sikoyo katalai petit nanga mais ayebite maintenant on peut se passer naza na vidéo na ye ya Kapende wa j'ai ça asa bimisa vidéo eza lelote asala ba même scénario ils ont la vidéo na 2011 yabimaka na l'ère de l'élection 2011 abimei Karabongo je vais prendre le pouvoir c'est moins tel ba la ki seka na même résidence au bomoni wana parce que naza na vidéo kaka na azali kakawa na soki li frère soki na joli site azalaka wana na résidence na ye de la pente wana résidence ne mususu ezali na Gombe côté kaka ya intercontinental azali kaka na Gombe avant d'akale na ba voiture na ye aza ko vivre normal na kati ya Kinshasa naza na vidéo na ye alors azo yabi na pesi Kabila d'ici dimanche nazo boto la pouvoir ou eza ba scénario Kabila linga tikela ye mais je viens d'apprendre ba utotine de langai kaka de pêche moko que bakanga qui est lobby jeudi sécurité pouvoir et kangi est lobby jeudi donc tango moni baningi basala scénario bakangi c'est que Kabila azai suna isite nzila siku donc Kabila azai suna isite aninga meka scénario ndenge balekisi na ba télévision français donc Kabila monika ake Sadek aza ensima Mwana Congo a fongoli misu scénario na utu Hollanda de pêche mwana mvuluzi katalai Hollanda na utu Hollanda ke ba uti kokangaye lobby jeudi donc botika scénario tozana a besoin ya mboka na biso to retrouver mboka na biso tozonga na mboka na biso to kene ko investir na mboka na biso Eli Kapende wana médiocre ye mutayela biso musée na mboko yo na Congo na biso Eli Kapende camarade ya musée na utu kuto Hollanda susu leki alobi ye mutu a betaku na ngandu lisasi ngandu non ngandu mususu wana azali vrai médiocre. Ils ont fait leur scénario mais na oki ba kangiye. Donc, scénario Cop Nabango est simbité. Donc, Cop Nabango est simbité. Donc, tant que Cop Nabango est simbité, donc, eza mawamingi, balobi, bakangi.
Donc biso toza kunate. Eli Kapende, c'est un général, il y a Afdel. Asara toujours scénario, ce que tu commis à l'air et à élection, à Bimisi Moutou. Ce que tu commis à l'air, il y a moi et l'autre Morboé, c'est un vrai kabiliste. Boye Bisangaï, bon calculer qu'il y a quelques kilomètres, mais à Zako vivre na Gombe, à Wazana site ce joli parc. Na Lupanguana, ce n'est pas, je sais pas, mais Kabila, à Soukinaï, totalement, Bana ya Congo, où on est allé théâtre, scénario, ben monté, scénario est raté. Donc, Eli Kapende, aza même de quoi Eli Kapende te. Eli Kapende aza na makala, Owana zali un général katangais. Général, il y a gendarme katangais. Ndenge bakene na Angola, le président angolais Zouao ayebiye bien. Donc yé ayebiye bien état ki yaza police ya Sadek soka meki kaka scénario wana akozika pe akopakatana na résidence wana mutu apesa ye ezali Kabila. Kabila apesa ye résidence wana na récompense yango alinga sala scénario. Bomiko sate naza na vidéo na ye. Donc vidéo na ye ezali akosaka toujours bato. Aza kabiliste numéro 1. Deuxième message na ngina loba ezali pour na vote. Le machine a volé bandeko batata mama bandeko. Tant boyebi déjà que à peu près 6 millions de lecteurs déjà basi ba tricher. Ba apprendre zate Corne nanga atie. Ale bosali ba carnaval, loko le na ba fanfare, loko le dingo azok no bunda na combat. Pilon, botone na seni, boke ko sala, boko déposer ba candidature na bino. Mais est-ce que mitou na bino et salaka? Est-ce que vous avez vraiment bana Congo, vous en a souci wana? Biso ba oyo, ba sollicita biso pe. Mais nabi non, nga naza wana Congo mboka nanga. Je suis artiste. Naza kubundela ekolo nanga. Parce que ce ekolo nanga eza bien, na kozala bien na peuple nangai. Yango na bundela ka ekolo nangai. Mais nga pe basi batiela nga pe ndobo po na kende kolia fromage. Nado vivre normal. Alors, comment bino botandani milongo na uti kozwa ba au soi-disant ba opposants. Il y a 23 candidats à la présidence. Kabila Moutou a parrainé bango, a fouteli bango ba dépôt wana pour ba panza ba voix il y a des électeurs. Donc il y a 23 médiocre, bah filtré biso, soi-disant, bah opposant. Alors bana mboka, peuple gagne toujours. Peuple gagne toujours. Bon compter na ba opposant wanate. Peuple gagne toujours. Bon compter o ngai soginani ngai balia kana Kabila bano babeta masolo akati na Kabila quand on dit le politicien, le politique nalinga les ani lokuta, bakuta naka, ba vimsa mabumu na bango, tout consort. Donc, il faut peuple pour se prendre en charge. Peuple gagne toujours. Le peuple gagne toujours, peuple gagne toujours. Bon compter n'a pas opposanté. Bon compter jamais n'a pas opposant. Le peuple gagne toujours. Donc, ndenge zali wana soki bo compter kana ba opposant wana bo simba mutu boyebi bien que machine a volé wana boko basaki non na papier na urne balie igwe po azana minduki balie papa chichi alors là mon na te na kati na bino nana koko gagner ba médiocre wana et puis ba tieli corner nanga atie bino machine à voler machine à voter te mais à voler.
Ils ont en ligne, bateau basala machine, ils ont montré comment bakoui ko tricher. Ba papier déjà ils ont une photo à Kabila dans la ciment. Déjà comme si ko ba changer ba tia photo ya mi piato soki mi piato soki dauphin soki cheni ba tia photo na ciment. Donc tant yo zotia Jean-Pierre Mbemba na ciment. Mama Bazaï bato landaki asalaki le même essai. Maman Bazaïd a ça qui même essai. Donc, l'heure a ça qui le même essai. Ton monité, président Mbemba, accueilli, a eu au moins 6 minutes pour nani nouana. Bateau basala on va démontrer. Mais bino bozande comment bozoke bawebike bozokende bako gagner bino na machine wana. Bino bozoko kende ko accompagner Emmanuel Wana. Bozo qui nous gagne, bozo qui nous la bana ya Congo. Il faut rejeter cette machine. Il faut qu'on rejette. Bon, mais quand tu t'es parce que tant bozo poussana, azo me mabino na date. Oh, il y a élection. C'est le moment bo téléma. C'est le moment bo téléma boloba non à cette machine. Bozo qui nous accompagner Kabila. Moi je sais pas. Bolingi mboka, oh, bolingi mboka te, bolinga kabiso ou bien bolingi te. Ou bien biso tout négocier, tout si mamindou qu'il y a rébellion. Machine, boyebi déjà, il y a 6 millions d'électeurs. Il y a fraude. Bazuna banamike à 5 ans, pour moniango. Et nanga zu courage à zolobake, oui, je vais voir ça. Maintenant, on va voir en côté, azo me mabino na erreur, bozo qui ne ko accompagner Emmanuel na Kabila. Mais Bozandeni, c'est le moment. Boloba, bien sûr, Tokei ko déposer ba candidature na biso, mais ceux qui longoli machine wana te, biso tokende na élection te. Mais bozo kende pour possible bozuba mbongo na bino ba sombeli ba mandaku, ba verser bino ba compte, ba futeli bino ba mbongo wana ba 100 000, na roye bisabino. Kabila mta futi ba 100 000. Donc, si vous avez dit que vous avez fait balobi kaka kende parce que na yebi congolais za lolendo ndele a memi 100 000 en bitala yanga na ko futa personne a moni le ba futa 100 000 même virement bancaire c'est Kabila muto a futi mbongo nyoso wana pour a distraire biso. Donc na yebite bino ba congolais lo ba le kinanga bokechuti a odoka mutu oyo peuple ya ndenge nini mais peuple gagne toujours. Bana Congo bosi bofungoli misu. Pas des élections avec cette machine. Pour ça, la sensibilisation, Torozala même dimanche ou mardi, na studio, avec retour, il y a Chéri Awendo, Azozonga pour appeler sa message, na diaspora Mobimba, que le machine a volé, il faut que l'ongolango, il faut, na système ya Kabila nyonso, il faut que l'ongolango. Il faut tokende na transition sans Kabila. Tozui ba document il y a États-Unis ba koki ko epole biso na ba charte ya États-Unis comment toko ça la deuxième gouvernement et on va le faire et ko tozwana armement ba soda ba rozala ba ko aider biso na MONUSCO ba ko aider biso na SADC poto bengana système ya Kabila. Alors botika ko distraire ko accompagner Kabila. Parce que bomoni ke batie machi maman ata ipananga kuna soki na nkutu soki wapi na bulo soki wapi na lisala soki na Kindu soki na Manyema soki na Bandundu courant ezate dis-moi avant oko voter na ordinateur ndenge nini courant ezate mais bino bozaba dengo comme peuple ndenge nini moi je sais pas là donc ngana yebina no bino temba comme nini bino bozoko lingo peuple nini oyo moi je sais pas peuple ndenge nini donc vraiment bozana peu gentil bo linga pena pemboka na yebite. Alors, ngai message na ngai pour na okene musala mais mikolo na zongeli tenue militaire pour soité biso nyonso pe to kotaka rébellion pour na mboka na respect zaka il faut za lokola mende za rebelle il faut za la kaka lokola soki
bamiyibi wana tokota pe rébellion tozwa pe minduki pona ko libérer mboka na biso et puis so tolobi ba leader boza ba faux leader biso zande ba vrai leader biso nde ba vrai leader ya mboka wana botika biloko bozo sala sala wana mboka na biso il faut ezala libérer donc tozo senga penda bolinga na mboka et toza na problème mususu na communauté botika kofingana il faut tosangana communauté totika kofingana na l'air yo tango tozo fingana ngana yo Rwandais aza kozwa avance bon Mikolo komi Katumbi Mbemba surtout bato IDPS nde on dirait bango ba champion mais na utu kolanda Elombe Kovo Ingila alobi ba vrai collabo nde IDPS na ba CG na bango bombité à manchette nous on a suivi ba vrai collabo ezalelo makambo to ya transition yuta wapi mais to landa on a te to sangana soko ozomi mona ke yo IDPS oza danger parce que yebi masolo akati muto opekisho te toke kaka na élection zala pe na avion otambola mokili mobimba otambola Congo mobimba zala pe na mbongo et Katumbi to éviter Katumbi président première dame azala rwandaise ba congolais moi j'ai pas un problème avec Katumbi première dame azala susu rwandaise donc tozakaka na salité yo ekitisa bo lokumu na biso personnalité ya biso ya ba congolais lo lendo tozaka mobutu azaka ko pesa biso ici là likolo moi petit pays lokola Rwanda donc il faut tozonga lisusu mais mbongo ni nango mbongo azuika na Congo ti lelo mitukane zo sala kasul mbalesa Katanga hein mais bozo banga ka batu pona ni il faut boloba na vérité pourquoi bozo banga batu toko banga batu te mutu ale saka batu pe azate donc tu éviter pourquoi Katumbi il faut poser un charisme wana il faut ça bazo wela masolo na ba lar na ba melana ba conteneur ya ba recherche na biso ba teka boutique distraire ba soki to lingi boutika Olivier Kamitatu a postulé Francis Kalombo a postulé mais tozo ke na bino wapi tozo ke na bino wapi Katumbi vous on a pena que mutuwana penda j'ai pas un problème na ye songo mutayi bino 100 000 à 200 €. Mutayi bino 1 million à 10 € à bongisi na mo terrasse bobi kaza danser et c'est bino mbongo ni Katumbi ayibi na Congo ou azui na Congo boyebi somba ba avion milliardaire bango na Kabila mbongo ya Congo bayibi nazana batunanga ba master na ngai ba Katumbiste même ngana za otie poa mele na du ba dossier na ye naza otie Katumbi poa na sele kutu ba pano mais tango na moni vérité ponga za mwana mvuluzi mwana Congo na bino on peut pas continuer toujours na bato bazo bo mamboka. Donc, to continue na bato zo bo mamboka bazo yi ba Congo, to betela wa maboko. Peuple azo souffrir, maya o mela ya jaune. Te va ekure zate, classe zate, eloko oli zate, bana ba komi génération sacrifiée. Likolo ya famille moko boyaka o ba akina bot ba Kabili na entourage ne ya ba Mende et tout consort. Hein? Tozo kende transition sans Kabila. Oyo et puis mutatel me la mosengo te po na moni ata moko te na kati na bango wana. Ba mona raf ba famille na bango ba mesana ba jet ba nini. Moko te.
transition sans Kabila. Tu vois? Aucune des transitions sans Kabila. Donc, moi, je ne sais pas. Ba musicien est belé. Ba koufi pona. Kabila, Azasoro, Aebika, yo souka la moana. Pas à l'équio. Ou bien tindio na prison. Ou poison. 80 fausses communes. Oh, bah, où tu peux publier. 80. Ba, si moka mobimba ya. Et yabalou bakuna. Na Kabila. Allez, bino bana Congo, bozo betaka maboko. Ba fausse commune maluku. Bino bozo betaka maboko. Ba bomi batuna RTNC wana. Bo betaka maboko. Rébellion, pillage, comme na mboka, ndenge nyoso. Bozo betaka maboko. Mais peuple ya ndenge ni. Biso na kala tozaka bongote. Biso to tambola kiningeli. Otane la tongo, libanda, otambola tout consort. Nelo na ebite. Soda bazo futa ba soda te. Soda si ko po asanifa ke no piller aboto la mtu portable no te ka chombo. C'est pas bien quand même. Nauto landa Poutine. Poutine a lobby Afrique. Ezali pays le plus riche, surtout na Congo. Et l'équipe Europe tout na recherche. Azonge les sous. Mais Afrique est plus pauvre qu'Europe. Et t'es abinoté. Et quand t'es abinoté, Poutine a tient une ligne. Hein? D'ailleurs, je vais partager ça. Congo est un pays le plus riche. Ils ont fait vivre le monde entier. Tant qu'on a Kagame, Mboa, Sui Mboa, Oyo, a Parena, Oyo, a Zibi, a Mbongo, na biso a Bongisi, nango Rwanda. Oyo, a Tieri, biso Mutuwana. A lobby, Sadek, besoin de décision, nous qui pour la RDC. Ba bengana Mutuwana. C'est que ma solo, il est qui colo, mi colo, donc, hein, ou bien yo, ou bien yé. La politique est à bon. Alors, bon, la distraction, on n'était pas des élections. C'est nous, on a pour nous, ils ont joué sur Balamuki et Zikimoto. Il y a un anti-terror bazate. Moi, je me rappelle, dans un master, dans un anti-gang, anti-terror. Dans un gambo, et pas il y a Massamba Ngwabi. Azaro tia tembe na Mobutu na PEF para commando dans le barnatia kamotema na ngai na fantasé commando armée mouvement atindila donc Ngwabi afingi Mobutu atinda batitero bakota na ndaku na ye na lupango balongola ba minda tout bazonga na Kinshasa le bazonga na Kinshasa Mobutu abenga bibutala minda no place terre so ngena bo monde na bomion ya on bati te ron bazate ba ko ndoko zik c'est la biso seni wana na corner nanga ba tumba le ko ne ba tumba ka bato on appelle la chaise parce que na commune méchant ya mabe donc moi je sais pas seni wana machine et puis nanga aza ko engager république mobimba à imposer machine à voter machine à voler bino pe bokele kwatu le rôle dingo akeko sala combat na ba fanfare ça c'est quel peuple batu nyonso wana tozi liste na bango ba 23 personnes oyo Kabila a infiltré bango et pas na biso le rôle ba opposants ce sont pas les opposants baza ba opposanté baza ba opposanté tu vois baza ba opposanté bazande baza ba opposante bazande ba médiocre baza efitron belé bolanda ba français wana te et puis batu babomi mboka ce sont batu français wana tu vois batu français wana babomi mboka tu vois batu français wana babomi mboka. Ce n'est pas bateau français. Bateau français, babomi mboka ya kusakana te na lobina mino. Biso na bango kaka tembe. Biso na bango tembe. Et ngai nazaka fier na pays na nga lingala. Eza identité na ngai. Un jour toko imposer na mboka wana bomona mutoro la Kadhafi a commis na
na États-Unis au sa discours na oni azolo na langue na mwa bandibu bazo interpréter na anglais omona muto yo Erdogan yo ya Turc azan États-Unis azo sala discours na mnoka mboka na bango ba arabe batutu mais biso partout au kotaka awa na poto ozoka mutu mundele azolo bano na lingala mundibu azolo bano na lingala ba étranger ba américain baza kosala tout baye balingala. Mais pourquoi biso tolingi ko valoriser lingala na biso te? Bato ba français et belé ba université ba gradué ba licencié wana ba bomi mboka na français. Ata na parlement, il faut bâtir maman andoteka ndunda na kinsenso ayoka lo ni balo na parlement. Tato azana fond ya nkutu. Aibi français te. Azani lo bana kati. Donc lingala il fait comme la langue oyo ba français wana il faut to longola yango. Ba musu wa monaka so zana place moko pour lo ba français et lo ba lingala ozo ka soni c'est pas votre langue. D'ailleurs biso ba minde de ba féliciter. Biso ndeko to lo ba langue na bango. Hein, c'est pas notre langue ba muno ko la. Tozana ba argon na biso ya lingala, tozana mangala na biso, maye les alliés sagesse mutabota manango, ce n'est pas au lingala et au français. Ba toi français ba bominde mboka na biso français na français. Bonjour, bonjour. Ba toi français ba bomi mboka na biso. Français les qui trompe mazo sala nango le côté. Ba université ba gradué ba linga mo non atangate. Atangate. De là comme ko tanga moi discours ça s'apprend à apprendre wana. Tozana bana ba sisi na campus de lo ba komi ba kuluna. Est-ce que biso to kozanga misara penza donc na ebité. Mboka ezana bomengo moko donc mundela kamoga. Soka moni adieu monsieur tu es de quel pays? Congo. Quel Congo? Brazza, Zaïre. Oh, mono milliardaire. Tu know qu'est-ce que tu fais ici? Mais mboka ba vandeli on a mwa mboka moko mukeboye oyebi peuple nyonso wana bana nyonso génération sacrifiée il faut boluka bola tanza komba il faut se prendre en charge il faut mona ke boza vraiment na front na guerre parce que bakoyi ko bombarder bino na Rwanda à tout moment tango zo banga liwa ko yelo ya tesika na vandi liwa babanga ngote il faut que luka libérer mboka wana ya biso. Il faut qu'on libère Mboka na biso. Parce que si tu libères Mboka na biso te, ils n'ont pas si mingi. Tu vois? Il faut qu'on libère Mboka. Si tu libères Mboka na biso, tu tike la bakoko na bana, Mboka ezala bien. Kabila azamutema mabe moko, na ba konzina, na système na nyoso. Balaki singai université na image ba service na ngai batini image na simi mutu na leli na yebité soko a partir pa na biso na gambela wana te na yebité hein comment na vie du commerce na vie de wana ba côté président Moki azalaka wana mais na yebité mutu wana bozo betele maboko aye a détruire mboka na bino na niveau moko impossible a détruit mboka na niveau moko impossible bozo betele maboko omona pe mutazolinga na okufa pona Kabila na otanga ba kombote pona vexer batute musu sa uto lo baku de siko bon to soana bango ce sont des amis mais to kabona na politique bango ba olia beefsteak ngana obundela mboka ce n'est pas normal donc na mukuse transition sans Kabila. Bako ede biso déjà, to suite aux unzela. Ce n'est pas la rébellion. To unzela, to kobundela, koma kobengana Kabila. To zu déjà, mikande se côté bimi, armement se côté en Afrique. Eza quelque part. Mindu keza ja quelque part. Nazo senga na mapinga nyonso. Ba soda nyonso, ba fantaste, ba antiterro, commando, béret rouge, bato ya Ditrak, ya Seta,
Bon, oh, nyonso baza libanda. Oyo basala ba efoïste. Batu tout, oyo mobuta tiaka mbongo pona école wana. Baza na biso de banda, il faut boire très à contact. Contact na pour armement eza déjà na pembeni wana. Donc bana ma il faut bokita pembeni, ça sert à rien à pesa ba code boyebi. Bokati ça. Ba pesi armement mais biso mo bana Congo, il faut to kota. Ba commando ba do aux États-Unis, ba uta partout bokota. Pour to bengana to za accompagner na SADC. Ba master gang et tout bokota na ngambo, armement eza déjà na ngambo. Pour na ko bengana yé. Donc sengi biso mo konde. Ça sert à rien to tangela bino ba charte États-Unis non. C'est le moment to bengana yé to récupérer mboka. Akoka na nazwa lisasité ata na likolo. Aza vrai pere akopakatana ba mende wana. Bomoni porte-parole ya Saddam Hussein. Oka batu bese ba koti azo non to benga di bango ba to pousser bango yemo ko be okange basinga. Bolanda mende wana tena batu na ba médiocre na ye. Po bazo bomaka mboka, il faut to bongisa mboka na biso, to bongisa mboka. Ba opposant soki penza bolingi mboka, bolo bo candidat unique, candidat unique, bokena machine wa candidat unique. Bon bino tu bo sangana candidat unique. Tant bino za unique, machine wana o bozo benga o nani soki ndakala a o gagner bino. Parce que si ba sali ba scénario na machine na bino bo minimiser te ndakala o soki dauphin a ko gagner bino so boke na élection na yé. Donc ça sert à rien boke na élection, pas des élections. Bon mais kakutu te. Il faut transition. Papa Mosengo a ko changer seni wana, il faut ko boma seni wana mobimba. Ko tia bato asika na seni. Na ministère intérieur ko changer bato ya transition. Côté à finance, tout. Il faut qu'on change tout pour mbongo ba organiser ba élection malembe. Wana ekosala très bien. Soki boy boke kaka kibudi boko gagner jamais élection. Donc tata wana assez à organiser kaka muto bozo minimiser. Pardon. Mutu o bozo minimiser akolia bino moni mutu wana bozo élection te po ma machine wana ezana 3 photos tant yo zo voter mutu moko na simeza na 3 photos mutu moko 3 photos donc ata botio candidat unique bako gagnaka na bango bino. Non, ça sert à rien bokende na candidat bokende ko sala élection jamais. Oh, na ningina lo bambino yango wana toza infiltré na 23 candidats à la présidence ya médiocre. Kabila mutafuteli bango. Et théâtre ya Eli Kapend aza muto ya fidèle, c'est un kabiliste bango to bayana musée na Kabila wana pese ndako wana na joli parc et puis aba pese lupango na Gombe abeta kachupa ya grave. Donc, ils ont scénario mo watini mais na utu kolanda scénario esimbite balobi bakangi. Merci. Pour na lelo na za nengera na beta sete ke bana Congo bosangana tozala bomoko. Donc merci pour na lelo.